Karine Mokonzi abwaki ba image yena era Ramsès. Est-ce que abwaki yango pona Blandine o Mario to abwaki yango pona nini? Yemoko tango abwaki yango akomi eyinda. Eyinda na nini bandeko? Likambo nini eza koleka? Karine Mokonzi banda azako loba pona Blandine Omar azalaki kaka kolobela kosala réflexion. Alors Blandine Omar sikoyo yepe kuna azakaka na se akitisi minduki aboyi kozwa minduki bapesaki na Miriam. Melikambo nini ezolekawa? Melikambo ezoleka ezala te ndenge nini? Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba ndenge zali boye oyo Karine Mokonzi azali kosala kimbanda te, azali pe kosala revanche te, mais zali kaka azako pesa bequation oyo basala lisusu exercice baluka bapesa réponse. Donc elinko loba boye maloba oyo Karine Mokonzi alobaki liboso boye biango bien ezali réflexion asalaki Blandine Omar. Blandine Omario atali réflexion ekotie abendi azwi minduki bapesaki na Miriam abwaki yango na mai. Alors asali acte bien pour Karine Mokonzi aza toujours na position ya bien azo considérer ata mama présidente te mais azo considérer na position kaka oye moko amitié. Alors Karine Mokonzi soki abwaki ba video oyo elakisi te bombanda wana bolongolango na kanisa Karine Mokonzi bomona ye na era Ramsès te bakei ba fête bakei wapi baza kolia na mbanga ndenge baliana na centimètre. Bien sûr babima. Mais Karine Mokonzi ndenga zawana comme la chanteuse, comme Karine Mokonzi la baronne, comme Yemoko Mutakelaka, ba succès ya bato ebele ya ba Blandine Omario otozolobela. Nandimite akosala mbanda na mutoyo Yemoko a créé na succès. Ezali neti na yebite, ezali neti mutazo swana na wese na yesalaki na ndako. Bien sûr, Blandine Omario za wese te. Mais zakaka une sorte d'exemple. Ezala likambo ya mubali, ezala likambo soki ya nini. En tout cas, akokosa na eki adversaire te, akosale kaka ba réflexion ndenga lobaki. Ndiango bomonaki Karine Mokonzi asalaki. Me ba photo oyo tango babwaki yango eza teke pona nini? Non, eza pona kopesa équation na ba misusu. Po mingi bayebi ke Karine Mokonzi aza chanteuse a lancé carrière musicale nae, a lingi a réalisé ba projet mususu a beta ba contre-attaque. Alors ba koluka ba point faible ya Karine Mokonzi. Misusu ba kokanisa to mingi ba point faible ya Karine Mokonzi ezali mibali. Surtout lokola makambo euto leka siko na petit frère naye elobi moko Karine Mokonzi baza toujours bandeko aza petit frère naye. Alors mingi bakotala viwana bakozala sirke poto bebi sa carrière ya Karine poto tiaye mal à l'aise ata bimisi banzembu mekende mabe po akozala na makambo na mutu ezo senga kaka azala na ba petit frère. Alors ndengwana te yango Karine Mokonzi abwaki oyo comme équation bosala ba calcul mais bosala ba calcul mabete eyemba wazekwa. Alors Karine Mokonzi ndenga zawana bozala sil ayebi bien azazoba te ayebi ke azana monde boy ayebi ke azana succès ayebi ke batwana yemta créaka succès na bango ayebi pe ba oyo babima liboso na ye aleki bango na succès internet c'est ye YouTube c'est ye. Alors na dimite Karine Mokonzi akende welela mobali
atakutu bazane ndako moko akende wela ye na moto mosusu non. Karine Mokonzi ako décider na bwaka ye to na continuer kozane sibikolo yo to na sala nini eza bongo bobosana te. Karine Mokonzi ndenge azalaka wana ata ndenge bomonaka azalaki na petit frère na ye Karine Mokonzi jamais ebisi bino bien jamais au moins 80% ya mibali ya bima na bango Karine Mokonzi mutu amemaka leadership. Ato yoki kalobike na komo yoka na fukami na saliboy bozala sir leader ezakaka Karine Mokonzi. Alors bo imaginer oyo azala leader ya mibali oyo azalaka na bango. Alors comment akende ko discuter po mobali wana abimi soki na nani? Bien sûr kobimana Blandine Omario bozomona ngo eza problème grave parce que aza pene pene ya Karine po Karine a créé mais Karine azomona ngo problème gravité. Karine ndenga zawana ayebi peke mobali akokozala ne lelo to petit frère ba auto kabwana lobi nango akokobima na epe na Christelle Fernandez mais akolobango te ako imagine ngo te po tango ko yape akobetango kara soki pe eye nango te atiki yango bongo ayebi bien je wana eza je oyo yayebi yango bien asa mener de je yango wana bandeko botia ye na ba marque wana te bokanisela bongo teke Blandine Omario abeti Karine Mokonzi mosinzo non. Karine Mokonzi babeti mosinzo te. Blandine Omario alie kaka mwandambwa biloko ou bien mikwa ou bien biloko bisanza oyo Karine Mokonzi atikaki eza nango eloko a dire te. Alors eza eloko akosakana te. Soki pe allié biloka mobimba ezaki bisanza te eza pe kaka problème te parce que Karine Mokonzi azana bango batonda o bazozela ye oyalia aza pe na tina te a considérer Blandine Omario Mbanda aza pe na tina a considérer te ke era Ramsès atiki aponi na Blandine Omario non aza na tina nango te parce que yende la baronne yende Karine Mokonzi yende autorité morale yenda kosala succès ya makangu oyo yozwi ya Blandine Omario yenda kosala succès ya era Ramsès mais bango te mba kosala succès ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi aboyika ba image wana oto tumba ko feza sia tout l'homme d'après singa parce que le beso ka batwazo tia susu ba intité oh non. Alors Karine Mokonzi ntenga zawana foko yeba ye azalinde mener donc boye baka yango banda lelo oya kobima na mutabima kina Karine Mokonzi même bazane ndako moko zala sir Karine Mokonzi na dimite akomona ngone importance loba peso réflexion ou bien peso equation mende zala sir azomona bon ebongi moka expliquera bino eloko amonaka ponga na okota na mutema nete mendenge na monela kaye na yebike. Soki na expliquer bino na détail na minute yo boko koma kolela penza kolela yaonga pena bomba ngokaka. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balingaka elenge ya komba congolais tv vraiment ngamona aza wana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso JP Kiama taka ye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa moto alongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.